batata bamama bandeko balandi mbote bipai biso bozwami utankamba Yerusalemi ya sika nakoyeba ete tozali bongo kopesa bino sango na nzela ya département ya presse information kimbangiske presse kina mokuse ya koyeba sango ya pasi sango ya likama eyezwaki biso buta mokolo malobi na 3h du matin ya bobungisi moko na batata conseiller direct kati na yamba kimbangiste nde na yango mokolo lelo délégation monene eyebiso bonso toyebi ete ezali bongo bozongi ya bolongi ya tata conseiller direct ya tata mokonzi ya mbula mpe mokonzi ya lingomba oyo ayebanaki bongo na nkombo ya papa Diangenda Kuntima Joseph Papa Rigen pour des intimes. Ndena yango département ya presse information kumbangiste. Utankamba Yerusalemi ya sika. Ezali penza kobongisa maemanso makoki po ete boko bongo kolanda bokomi ya nzoto ya tata na biso kino na bokunzi na ndako na ye ya suka na ndenge ya bongoli nzoto po ete akende kotala biso na ngambo mosusu. Nangonga ye tozomi bongo awa na Kinsungu otozali accompagné na groupe théâtral kumbangiste banso elongo bascout banganga nzambe pona boyambi nzoto ya papa conseil direct tolanda na bokebi bonso po ete boka bokolanda maemanso makoleka uta na bokomi ya nzoto ya tata na biso. Sama
ikisama olongaina bengio yakaolongisangai osana yesalema olongaina bengio yakaolongisangai osana yesalema Tuba onsono munkembwe uwansuka tulombele ututuadisa
Mavengo mwana makani matandu kada mpemba. Enkembe sa tukunkembe sa yakala ya nlongo. Antatia beno batatu wa nlongo. Jantugulu zetu za program. Nate tukumfutula mutatuka. Ngeta ata mwanda velela ututualisa. Supasi longo makani matandu kada mpemba makala yopi. Lende uisa tulombele. Utu siamisa. Kadi tuzele kingongo. Mumpasi zetu. Mubidilu bietu. Mumanyongo metu. Vuvukena yetu. Vo sedetu. Ngeye wele swakala kimpovela muna betu. Kadi mpasi zetu kunchantangu. Ngeye kuvila kanezoko. Tomeneza zaya tukanja ntungulu na teku na nsu. Ya ukala kimpovela muna betu. Mpasi vo watulombela. Luvuva mulu akala. Kadi mfumu yisu nsilu lukasila vo kuzulu nkembo pantoto luvuvamu. Kasi na teku nchantangu tutalemba na tambula luvuvamu. Imu diodio. Tubundi di vuvuvo. Ngenda ya sedietu nge tata. Diangenda. Siwa kutulombela yesu kutudidila. Kasi foto tambula luvuvamu. Nsambu tulombele. Ye luvuvamu. Kunchantango. Ikabya sikila muna beta. Ukawauna te kwa yele mfu. Se ye mwana yete ata mwanda vela tulombanga mawuzu. Ye nsambu zange mfumo to Yesu Kristo. Ye zola konge nzambi wa sedeto. Ye vumi wange yete ata mwanda velela. Bika wasikilanga muna yeto tukawauna te kwa yele mfu. Se mwana yete ata mwanda vela tulombanga mawuzu. Amen. Amen. Salut! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Joseph Diangenda Kiangani, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal, à l'occasion de votre disparition physique, les scouts et l'ensemble de la communauté Kimbangis d'Nkamba se sont rangés pour venir vous accueillir et vous rendre les hommages mérités. Au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis, le coordonnateur suprême, chef Tigre Féroce, nous vous souhaitons bon retour en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du Kimbangisme,
votre terre natale. Musique, Amake Samaïs. Peli ngoma mobimba totomboli boye bolamu na kati ya Yerusalemu. Na yango oyebi pasi otiki na kati ya lingomba, oyebi pasi otiki na kati ya mokili. Tosengi ozala molobi na biso kuna sika okei, okimia eya na lingomba ya mokili mobimba. Tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo sant. Amen. Onde attaché. Oui, c'est vrai.
Salut, ça, deux. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu papa José Jangenda biso basoda na yo mpe lingomba mobimba totombeli yo bozongi malamu na mboka ya Yerusalemi uta mokolo mwa samedi 19 octobre 2024 osilaki kokabola nzoto na molimo papa solo ndenge osili kotika biso otiki biso na pasi kanisela biso sunga bafamille na biso kanisa mpe libota esantu tozali kotinda bino te kasi tozali se kosenga esika bokei boza molobeli na biso epai ya tata oyebi ete botiki biso na mokili ya pasi kimia tosengi na ebande mpe suka ya programe na bino na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Arrivée du corps. 1, 2. Commandant d'honneur, à votre place. Marche. Chef d'équipe. Gallo. Gallo. Ouvrez le vent. Papa Joseph Yangenda Kiangani Rigen, flûtiste kimbangiste, pupitre percussion, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Les flûtistes sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les derniers hommages. Au nom de tous les flûtistes et au mien propre, le commandant d'honneur Mamboudedi Ramis, qu'il plaise à la Sainte Trinité de vous ranger dans sa cour, paix éternelle.
son honneur. Groupe au chant pour accompagner notre papa jusqu'à l'endroit prévu. tobondela okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo centre tata nzambe nkolosi mpe tata simo kimbango okianga litotoni bino botoni na bolingo bonene bolakisi kati na biso na bobateli biso banda ntongo kino tokomi na ntango oyo boye toyebi ke toza bato na masumu nzambe akoyokaka lebondele ya moto na masumu te me kaka mpe biso bato ya masumu na se na mokili nde tokosalelaka yo nzambe koyokamela biso te nkolo obelemela biso nzambe ya mawa nzambe ya bokasi eloko nyonso ezalaka na esengo na suka kasi na ebandeli te lelo tokomi na suka na mikolo ya papa conseiller direct papa José Diangenda na kati na mokili nzoto na ye ezali kokɔta na Yerusalem esika ye abotami akoli mpe asaleli mosala na ye bizipelo nyonso ya Yerusalem eteke efungamela ye pamba te ebongi na ye na lokumu tosengi na yo tata nzambe kolosi olimo centre na bokoti na Yerusalem maso mazala kimia elonga na yo ezala mpe elonga na biso lokola maso ezali ya mikakatano evanda kimia programme oyo ebandeli katikati mpe suka na maboko na bino misato boyokela biso mawa botyela biso kimia na kati na mokili totyela biso kimia na kati na lingomba botyela biso kimia na nzoto mpe na milimu na biso po te biso totika kokoba mosala oyo otikeli biso mosala mwango mozali pasi mopesi yango na bana na bato bamolela yango pasi kati na biso esalama oyo moinisatere ekufa soni lelo lobi libela okombo ya tata ya mwana mpe elimo centre amen.
tozonga kuna nkoli bonheur batroupe koto bokangi okangi olongo etokanga troupe te tozonga kuna chef tozonga en place repose place chef tozonga konza bonheur
ezali compliqué na bongo tomona papa José aki independence ya Lingomba nsima na yango nde independence ya mokili yake yango wana biso nyonso tozala na esengo toyelela banzembo ya maboko mabondo ina biso topiko ina biso tosenga na biso epai ya papa octobre 2024 ndenge tolandaki ye moko tata mokonzi abule ya maloba ne ule kondekala bekike 2024 eza na makambo na yango na biso papa Joseph Jangenga kiangani po asiko kote na biso ni wana mutuko tuko koma maleme malembe octobre 2024 ndenge tolandaki ye moko tata mokonzi abule ya maloba ne ule kondekala bekike 2024 eza na makambo na yango na biso papa Joseph Jangenga kiangani po asiko kote na biso ni wana mutuko tuko koma maleme en place pour repose place musique garde en vous en place pour gardez-vous vous les saluez. Salut. Fungi anti tusu batata lwenzi. So.
na kombo tata mwana pe molimo sana papa conseiller José Yangenda Kangani biso basoda pe lingoma mobimba totombeli yo boyei malamu na kati na mboka ya Yerusalemu pasi na biso obotani yango te zala molobeli na biso epai ya bamwala misato bisika yo okei tikete kimia ekota na kati na lingomba pe mokili mobimba na komwa tata mwana pe molimo sana amen. Tata mwana mpelela tambula mwana kumusamba Tatantavi fumuisi tata mwana lomba tutalomba wangisilito papa José Tuzeyivo mwana makutulu wakili mungu kutukite kusiapu ya kivuila tango foeni pase bakukulu mona programu zao sisa kalambasi kanti mutu kukote mtu tankamba siga ukuru muna yukukosa muna ndoza sambwelo wa mutu lombele muku mwasi mwadi mwandale amen. Équipe Potéport en place. Monsieur Balobi toujours ça m'appelle. On est que tout aider biso to kimbangu.
Toseli mtengo ya madunioso nataka mama mwingi mtengo Simba ya mtengo mama ya Daram Janet Yones ni ya kufunga na misio mikoni Karimu usalama ya mama mazuri ya mtoto ya mkuja yote bila mnyama
ne veut que des circonstances. Ne problème de Tigaïwana, de Pesamo, de Bozonga. Et le Tosegi, Milulu Yasuka, Yabapa, Rien, Papa Rien, Tchangani. C'est une discipline. Responsable, il y a un mouvement, il y a un groupe, il y a un service, il y a un moment. Nous avons la discipline, un programme de professeur. Pour tout ce pays, ils ont pas passer les donc, pour le moment, nous avons pause. Donc, nous avons 9 heures. Vous êtes temps, tout le monde est 9 heures, programme et bâti. Si on a la culte, on a des pots de germes de fleurs. On a un poyo pour créer un mausolée. Au côté des ordres de Konate, l'équipe et la décision choisie. Pour autant, on n'a pas Congo. On a créé ordre et ça. On a un programme de Bessie. Il y a un poussé, mais pour aussi mener pour que la pause tout bon moment. Comme ça, 8h30, on va mettre 9h programme est bâti. Aussi ici, la Congo et la Tata, il y a moins, il y a un centre, mais on va ici pour la dame, on a tout ici pause, il y a un intermède musical. Balongi na basero bakosa permanence bakosa na kata tambrao ayi programme wana dialogue et samedi je suis ici na Congo ya Tata mwana pe muri Mosantu amen tokotole yebutu kekele siku ya vima yeboso usalisi Ngizolo ya Serito Mwana Kuseriako Toka kuna pata ya mtasa na tei ukotele moja mseni Ono kasumu mule ya kote ya kawa usuwa ya ya Tufudu ifunde ya matono Sitoe kufuna fioni Yebuza kuna kutuki Masabota formula mkinzi wa mfundikulu wa Serito ukafundikiliwa na kuunda kiani kia ngeko. Programu za usuzo misi tulaombe kipindi tata mwana kabila wakiati sato osu mwana lengo yesola kabila matatu mandongo mse mwana yetata mwana kabila. Pensavo come Cristo Cristo, io sono mandato al Signore, io poi che buona per là, prima la io trovavo e tu sei buona per là.